Bonjour les Congolais, bonjour, nous sommes un lundi, nous sommes le lundi aujourd'hui, le 5 août 2024. Je reviens à Zachary Bababa pour essayer de continuer ma solo na banda qui déjà makambo en jeu et ça de l'heure, oyo tali makambo ya élection, ya bureau, ya Sénat. Tout ça qui na débat, tout ça qui na ba correction makambo nene tamboli. Lelo oyo le 5 début ya ba dépôt, ya candidature et ça ko salama. Boyebi bino moko discussion ou teza sous-souté. UDPS a reçoit présidence, il y a bureau, il y a Sénat. Pour nanini UDPS il faut un bureau et un Sénat parce que Banda Fachi a commis un pouvoir à satisfaire kakaba allié naie. A pesi bango ba institution, pe azako continue ko pesa bango ba institution. Ou bien ceux qui yemo ka zu poste ya institution, mutu mo kaka boye oyo na pire esprit azako sala poite mutu azako dirigeant. Alors eloko la Sénat na deuxième mandat chef de l'État et c'est le très important pour nous évoluer. Alors yango naza ko senga na batu oyo boza bilobela ya pamba boke banabino oyo ezali Zachary Bababa se mojalisi koloma solo oyo mutazo courage à liboso na mboko oyo ya ko solo la modèle oyo. Et puis je parle en tant que député élu il y a eu des UDPS. Je parle en tant que député élu il y a eu des UDPS. Nazoloba, t'es comme chroniqueur culturel, t'es chroniqueur politique, t'es aussi investigateur, t'es. Je parle en tant que membre concerné, Oyo, naza invité na table wana. Ceux qui ont commentateurs, ceux qui ont analystes, gardez bande na yo, ya ki analyste, keba kosa la liso na ngate, pour ceux qui na balu ke liyo na gagné yo. Pour na polate ata match moko, banda ma solo. Ngakutu, c'est mon terrain de prédilection pour ngam da banda yon na média congolais zalakate. Donc quand tu viens dans le style de quelqu'un, il faut reconnaître ce qui en est le maître. Donc naza awa tranquille pour na melaboye na besoin mbongo a politicien te na besoin mbongo a mutute. Donc ngai moko le na mi bongela na ebi ke ba petit boza ba commissionnaire boza na ko luka vie, bozo luka bo se stabiliser, bo installer ba famille na poto, boso ma bandaku. Et ça, il y a 25 ans, 30 ans déjà par le passé, pour quand Dieu donne la vision, il en donne aussi la provision. Alors je reviens sur Makambo et Taliba candidature. Moutounion soit libre à la candidature, mais Oya Ropona Mazali. Moutou, il y a eu des PES. Président, il y a eu des PES. Alors, quels sont les potentiels oiseaux rares Oyo eu des PES, le a décidé, Yemoko Azwa. Le coup a décidé à tête ya Sénat, banani oyo baza potentiel. UDPS azana 3 députés, azana 3 sénateurs. Oyo baza étiqueté UDPS pur sang. Baza kakami satu na Sénat. Tozana Roger Tshisekedi, grand frère biologique et président de la République, moana biologique pe idéologique, il y a Etienne Tshisekedi. Tozali bongo lisusuna honorable Idrissa Afani mwana ya UDPS ya Tongo pe oyo azali mwana idéologique ya Etienne Tshisekedi pe ya misatu tozali bongo na Jean-Paul Bokechu Bofili yepe membre ya UDPS ya Tongo pe azali mutu ya province ya Équateur ndeko na biso Idrissa Azali Mwana ya Maniema, donc il y a espace, il y a Grand Kivu. Alors, Nabango Misatu wana lokola UDPS a décidé à zoa poste, il y a président, il y a Sénat, nani akoki kore koko, sa ke bitumba ebima, sa ke nungu ezala, pe na ndenge ya bosembo, il y a esprit nationaliste, il y a koluka ke Kongo kene liboso. To sa likamuna sentimate, tokolia dongo na sonité tokoloba kamunenge zali pona ko salisa mboka et avancer par rapport ya kosilisa ba passion tozana ngo ba bitumba na makambo tozana ngo. Candidat ya liboso oyo aza ko mona na miso ezali bongo le sénateur Roger Tshisekedi. Roger Tshisekedi azali originaire, il y a même espace géopolitique que l'actuel premier président de la République. Boyebi Congo na biso oyo pona kimia pona ndenge nyonso tout to évoluaka. Jamais depuis makambo ya démocratie bani na kata mboka na biso
ba institution eza dirigé par batu ya province moko. Et puis mboka na biso ndenge na expliquer bino mbala nsima toza na 6 espaces géopolitiques. Toza na Grand Équateur, Grand Oriental, espace Nekongo, Grand Kasaï, Grand Kivu na Grand Katanga. 6 postes oyo, 6 espaces géopolitiques oyo et dirigé mboka na biso pour que mettre tout le monde d'accord. Ça a été observé dans mboka na biso depuis plusieurs années. Le candidat sénateur Roger Tshisekedi, partageant le même espace géopolitique avec Félix Antoine Tshisekedi, donc vous voyez très bien que politiquement, sur papier, c'est impossible. Et puis, Roger Tshisekedi, a candidat a manifesté toute ambition dans côté, a zobé tapé du solote, et zali œuvre. Il y a ba ennemi oyo bazo luka ko susciter politique, ko susciter mitema, ko bebisa mitema ya batu, pe ko tombola ba rébellion, ba tentative na ba velléité nyon sur ba rébellion na makama mabe ba ngesa ba mboka yo ba ke non moni ba komika ka famille na bango bona boye ko pesa batu kanda ezali œuvre ya ba ennemi ya UDPS, ezali œuvre ya ba ennemi ya kimia. Po koma yo mutu o mayele bongo ezo sala okoki ko distiller kaka boye dans l'opinion des choses qui ne sont pas vraies. Donc Roger Tshisekedi aza candidaté. Aza kutu na idée wanate. Donc tobo sanaye. Totikali na batumi bale. Totikali na honorable Idrissa Afani na Jean-Paul Bokecho. Idrissa Afani mwana ya UDPS ya tongo. Azalaki ministre provincial na Maniema pe Aza le seul ministre qui a sali 3 ans comme gouverneur intérimaire. Namanyema. Il n'a pas réussi à se faire réélire malgré 3 ans à la tête du gouvernorat. Tellement Moussala, selon la population, va se pelagiter, batikali ko baboy ko voter ni na provincial ni na national. Mais Tala Leloyo a se retrouvé sénateur. Moi, na UDPS, Yatongo. Yépe. Azan a difficulté moko parce que il est du même espace géopolitique na actuel président de l'Assemblée nationale. Bango se bana Kivu. Bango ko pesa Sénat na mona ya Kivu te, ya grand Kivu te parce que déjà Assemblée nationale ezana mona nsobi ya biso ya Kivu à la personne ya Vital Kamerhe. Donc sur papier pour les mêmes raisons, Roger Tshisekedi a dit qu'il n'a jamais président du Sénat parce qu'il est de même espace géopolitique n'a président de la République. Donc, déjà, Moutazo dirigeait l'institution. Ndekonabiso, Idriss Apé, moyen P a dirigé Sénat et Zatepo, Barokom a 2 bateaux. Il y a même province, il y a Kivu. Et puis, deuxième vice-président du Sénat, ils ont presque déjà confirmé. Ezali Bongo Bahati Lukwebo, qui est aussi un digne fils, il y a Bananabiso, il y a Grand Kivu. Donc, on ne peut pas avoir 2 Kivu, Maniema président, Sud Kivu, deuxième vice-président de Moïté. Donc, sur papier, Idrissa Afani pe alongwe. Totikali donc na mutuka ka moko oyo soki IDPS alobi atala na barana ye nani akoki koma président ya Sénat. Totikali bongo na Jean-Paul Bokechu Bofili. Alors, na sali ba démarche butu bo mbaba étude pour la koyebisa bino ya zanani. En fait, d'abord il y a Liboso Jean-Paul Bokechu azali mutu ya UDPS ya tongo depuis 1992 temps azan étudiant na faculté catholique na kata ville Kinshasa. 1992 à côté de UDPS. A évolué na Kinshasa et puis a été na Canada et pas wapi à Silisi azana master en économie na université à Québec na Montréal. Kunape a continué musala batu nyonso ya UDPS ba yebiye atikala jamais ko changer kutu famille na yesu ba problème belé bobika mungala mongo ozo soutenir UDPS et uti wapi toyebi ndenge to uti biso tu na deuxième république ndenge makambo ezali yaza UDPS ya tongo. Alors profil na yeza ndenge nini non seulement aza économiste monene oyo atangi na université à Québec azalaki awa na Kinshasa ti avant ba voter ye mutu a remplacé qui professeur Samba Mukoko. Tangu Samba Mukoko a kotaka gouvernement, ye mutu a remplacé comme expert na PNUD
na compte il y a économiste pays na compte à Nations Unies na PNUD yende muta remplacer qui donc Judith Soumino Oyo ba yebani trop bien na mwana mobali Oyo Jean-Paul Bokechu Oyo à cause de la probablement président ya Sénat na biso na kati ya Congo lisusu tant le président a posé acte à Liboso a nommé Vital Kamerhe comme président, comme directeur de cabinet. Deuxième acte, le président a posé qui il a désigné qu'on nomme membre de l'équipe. Oyo ba élabora qui programme na ye. Oui, président Tambola qui na campagne électorale, non officier en Zouanda ku bile rona bat 5 officier fa Zouanda ku ala na hôtel 5 étoiles. Non, il fallait maintenant la réalité. Talendenge ni mwana mobali Oyo Jean-Paul Bokechu Bofili azalaki parmi les 5 membres Oyo basali programme ya président de la République ezali bongo Peter Kazadi, ezali bongo Lolo Wameso, ezali bongo nan muso azaki na kati Marcelin Bilomba et puis mutusu yami na bosani na yé bazaki 5 personnes Oyo ba élaborer programme ya gouvernement Oyo ya liboso ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc azapena mwana azaki expert na présidence depuis janvier 2019 et puis azalaki parmi les quelques rares batu Oyo 5 personnes au basalaki programme ya gouvernement Oyo Félix Antoine Tshisekedi a dirigé na mboka na premier mandat. Donc aza mutu ya kati pe mutu ya tongo. Na Congo na biso na ebisino nenga azalaki expert na kama PNUD et puis sur le plan international Aouti Kosala Moussa en Éthiopie, Natala Soki Banot Nangai Ezali, toujours important. Donc, on fonctionne des Nations Unies à la Commission économique pour l'Afrique, na UNECA, na Éthiopie, où il était le représentant de 35 pays africains où ils ont travaillé là-bas. Donc, économiste pays au programme des Nations Unies pour le développement PNUD à la RDC, en remplacement du prof Mkok Samba, tant qu'on dit, na place en Zongi Soulelo. On fonctionne des Nations Unies à la Commission économique pour l'Afrique, et puis économiste au Canada, donc Azali Statistique Canada, Banque du Canada, il a travaillé, consultant pour plusieurs organisations internationales et conseiller dans plus de 35 pays. L'adversaire n'a pas a changé de nationalité. Congolais, pena ya Saranate, moi ya Mbandaka, pena ya Tongo, il y a Koutou, donc 5 h du matin. Alors, particularité dans les politiques, les années ni bande konangai. Azali membre de UDPS depuis 1992. Meilleur élu à la députation nationale Nabasankous. C'est le meilleur élu avec plus de 22 000 voix. Nabasankous va payer plus de 22 000 voix. C'est le meilleur élu Yabasankous. Et puis, meilleur sénateur élu à Équateur avec 16 voix. Yemoko azoki 16 voix. Bana Équateur batindi awa avec 16 voix oyo ye a gagnaki. Et puis, premier sénateur, non, attention, excusez-moi, premier élu sénateur de l'Équateur avec 5 voix. Parce que c'était par rapport à la concurrence, donc Azaki a 5 voix, donc Azaki pena meilleur élu, pour Azaki 5 voix, Yemoko na Équateur. Et puis, Bande Konangai, particularité, Banda démocratie et Banda na Congo. Premier sénateur élu, il y a eu des PES na Équateur. Voilà, n'a bien. Banda Papa Etienne Tshisekedi, premier sénateur élu Banda démocratie, sénateur y a Liboso UDPS à une Équateur, comme on a eu Jean-Paul Bokechu Bofili. Moi, on a eu UDPS y a Tongo depuis 1992. Alors, ce qu'on tali tableau oyo froidement, au tali ambition tozanango. Azali non seulement membre de UDPS pe muta confiance na kata mokonzi. Talayo moko batuna tangi 5 membres bazalaki na kati ya composition et élaboration du gouvernement. Azalaki na kati. Azali sous-souti lelo membre ya UDPS puis membre ya cellule ya comité oyo et ça la réflexion sur le niveau UDPS. Donc lelo Grand Équateur le a dirigé institution T. Pour botala ndamande uti koleka. Président espace géopolitique Kassai. Premier ministre Sama Lukonde, espace Grand Katanga. Président Yasena Bahati Lukwebo, espace Grand Kivu. Sokito Zongi, espace Nekongo, Tozalaki Bongo Navie, vient Abisso Joe Biden, vient Mboso, ya Christophe Mboso Kodia Pwanga.
il y avait 2 provinces qui n'avaient pas dirigé aux institutions na premier mandat à Fachi, Ezali Bongo, Grand Équateur, na Grand Oriental. Ce n'est que normal. Pour l'instant, on a servi le Grand Kivu, où il y a reprendre l'Assemblée nationale. On a servi le Nekongo, où il y a gouvernement. Ok? Le Grand Kasaï étant servi, ce n'est que tout à fait de bonne loi et de manière normale que soit Grand Équateur, soit Grand Oriental, Mokora Bokwa diriger le Sénat. Or, dans le bureau du Sénat, donc, il n'y a que de bonne loi que Grand Équateur a dirigé l'institution Moko Lelo, Oyo Ezali Bongo, Sénat Nabiso. Voilà. Intérêt à peuple congolais, intérêt à Zakari Bababaswe, Oyo Asengaki na procureur à Kenembangu na cité du fleuve pour amona Zakari Bababaswe Sengaka population Teba Kende. Sengaki na procureur Kende au talani nezo le kana fleuve Congo hôtel Asengaki jamais na o population Bokende. Bolka boko no sa ni kuna. Makambo e talibino te boko ponate et puis tango to sangana boko zalate boko zala libanda compte rendu. Oyazo Loba, ezali élu député provincial. Il y a UDPS, Zakari Bababaswe. Oyazo Loba Sikoyo, naza député Lelo. Le 5 août, naza député provincial. Oyo, Sénat wana eza émanation, il y a l'Assemblée provinciale. Donc par conséquent, nous tenons beaucoup à nos sénateurs. Voilà donc ma chance et survie. Donc je pense que Jean-Paul Bokechu, Bofili, bon, mais ça n'a déjà. Yende Oyo, tout à fait, calcul normal, à mon andaku, à Yebani et pas Maman Marthe, c'est très important, le Maman Marthe, Azali cofondatrice, il y a eu des pèses, à Yebani et pas Maman Marthe, Aza proche, il y a Fachi, et puis Aza a eu des pèses depuis 1992, famille, Betama, film, beaucoup, les famille, Belé, il y a bateau, Baocha, Monorolelo. Abou, Pia, au bout des Ouakaziers.